Mbote na bandeko nyonso oyo toza batali pe balandi ya réflexion. Nga Sir Love nazo répondre motuna oyo etunami. Mwasi na mobali tango babalanaki na séparation ya ba bien matériel. Mutu na mutu na bozwi na ye. Ekokoma na ata moko ke soki mwasi asombi eloko mobali atie miso. Me soki mobali asombi eloko mwasi akipaka te. Sima nango ke mwasi aye kosomba mutuka. Tango mwasi asombi mutuka mobali akangi mutuka wana. Motuna ezake. Eske mobali aza na droit na mutuka ya mwasi to aza na droit te. Mobali esengeli azongisa mutuka wana epai ya mwasi to te. Nga na oloba ke eza deja falia na libala oyo tobalanaka na ba séparation ya mutu na mutu na bozwi na ye. Malgré mobali na kati ya ndako ye nde aza mokonzi na relation, ye nde apesaka oyo eza balwa na ye. Me komi biso basi ti oza deja na mobali oyo ou bien ebandela debi ya libala na bino ozomona ke mobali azopesa balwa oyo yo yebi ke lobi okosubir ba conséquences, balwa moko oyo eza très difficile. Il faut koboya yango. Soki omoni ke okokoka te kosalela yango te, kondima yango te. Mais soki deja ondimi balwa moko oyo eza très difficile oyo yebi ke lobi ekozala malamu mingi te mpona bino mibale, okosubir ba conséquences. Donc eza ke koloba ke il faut omema yango tina suka. Me mpona ngai libala bongo eza mabe makasi. Po tango tobalanaka tozalaka deja eloko moko. Po soki tokaboli ba bien lobi tokobota bana mibale misato 4. Bokokabula pe bana. Ubie kozala ke papa apesi ndambo ya bomengo ne pa ya bana misusu, mama pe azwi ya ye apesi pa bana misusu. Omona ngo te ke eza vraiment bizarre. Po bomengo na bino ba parents eza bomengo ya bana. Kokabula ba bien lobi moko akoyi kozanga. Comme mobali akoyi kozanga mwasi moya aide mobali eza te. Po tokabolaki. Donc yo tango oza nango totikali bongo. Obie lobi soki mwasi azangi. Mobali pe akoyi kosunga mwasi te parce que bokabolaki mutu na mutu na oya ye. Diti ozangi etali yo. Eza deja falia. Nalandaki réflexion ya ndeko na biso Nina Kabesa. Alobi ke libala ba chrétien nde yango nde libala malamu. Nga naza na histoire moko ya vrai isalama. Mwasi na mobali bango mibale babandaki koprier église moko. Mobali azalaki mokambi ya bapapa, mwasi abandaki koyemba na chorale. Tango babalani bakomi kovanda esika moko, mwasi aye kokoma avocat. Po tango nano babalanaki te ezalaki deja cours ne oyo abandaki kolanda. Tango asilisi akomi avocat, akomozwa salaire na ye omona ke eza vraiment salaire yekuba. Mobali sikoyo azali mutu ya mosala moko bongo kaka salaire mukie. Kolala kolamuka mwasi aye kosomba mutuka. Tango mwasi asombi mutuka mobali motema likunya ebandi. Akomi kolukela mwasi ba problème. Ekomi azobota te. Oninga eza bongo azoka ba makangu. Doki akomi ko compliquer mwasi na ndenga mukete. Bazo continuer ko vivre. Ti eko koma na tamoko boye yeba kaka avocat. Azana ba client ba bengaka ye pona musala na ye. Jour moko ngaki musala na tongo client bengi ye asololi. Pa mobali kokene musala te mwasi nake musala te neni.
oyo babengi yo ozoke ekutana makango ya binaki ekutana makango nga nazokende mosala oyo babenga moto abengi nga aza client complication wana mobali beta mwasi abetaki mwasi na ndenge moko mabe makasi mwasi amoni pasi eleki akoti na sambetu abatami mobali abimaki azongi lisusu soki makanisi nezalaki nini toyebi te abimisi mwasi na sambetu epai abatamaki azwi mwasi abwaki na kati ya dar azwi eau de javel asopi na kati ya dar na libulu akangi ezalaki na voisin moko abandaki koyoka makelele ndenge babandaki makelele na ndenge kimia eyaki kokota me atikalaki lisusu komona mwasi te mobali ye moko aye kokenda la police abike mwasi ne abungi ça fait 2 jours déjà yango oyo ake na famille ya mwasi o mwasi abungi bandaki ndenge mosala 2 jours o mwasi azozonga na ndako te onga mona ngendaki kotika ye na rete ya bisi ndenge azwaki mutuka ti ndenge ake mosala famille ya mwasi ebi mutu aza na mutuka na ye yo kendaki kotika na rete ya bisi ndenge nini yabi te mutuka eza ya kobeba la police ekomi kosala kete na problème wana enquête voisin wana oyo ayokaka makelele oyo amonaki esika mwasi abimelaka te aye kobenga soda asinali soda na mopanzi ke mwasi wana abima te aza bima na kati ya ndako baluka malamu ntango mama wana alobi bongo soda wana asengi mobali fongola ya mutuka mobali apesi fongola ya mutuka bademare mutuka epeli babi yo baki mwasi abimi na mutuka te mpo mutuka eza na problème sikoyo oyo epeli ndenge nini basoda bafongoli dar bamoni mutu na kati babeta garçon wana garçon aye kotubela mpo na nini ye abomaki mwasi mpe abwaki ye na kati ya dar donc abwakaki mwasi wana na kati ya dar mutu nana akufi te azopema abwaki mutu na kati ya dar abwaki eau de javel na kati ebomi ye sikoyo libala wana baza bakretien babalani na kati église baza frère na sœur banda kopuye église moko wana nyonso obengaka nini eza motema nketo motema mabe jalousie parce que yo na mwasi boza niveau moko te mwasi aza na niveau ya likolo yo oza na niveau ya se esali ke emema mwasi na liwa mpona nini mobali akomi na motema lekunya yango nga na oloba na biso basi tike olingi mutu azomema yo na baséparation moko boye oyo ozomona ngo ke eza mabe boya eloko wana soki ye mpe boyi na ye alingi akontinue na lwani wana mama eza malamu kotika koluka mutu mosusu mpo na ndimi teke oyo mosusu wana akoya mpe na baide ebie na balwa na ye lokola oyo mosusu oyo okutanaki na ye mpo soki tolingani tobalani tokomaka deja eloko moko siko libala oyo eza nano na baséparation ya bozwi totango tokobota bana tokokabola mpe bana mpo bomengo na biso eza bomengo ya bana siko nga na omituna no na tanga moko bato babala na bongo ntango boboti bana bokokabola mpe papa apesi babie na ye mpa bana misusu mama mpe azwi babie na ye apesi mpa bana misusu omona oke eza fale eza vraimen bien vraimen te eloko wana biso basi fo tolingaka toboya yango ntango tolinganaka fo tozala bomoko na nyonso jamais eloko oyo eza yanga kosimba te ke awa kokota te mabala bongo kuta yango nde toboya po mpo na ngai esimba te po ya yo eza yanga yanga eza ya yo eza bongo donc na réflexion na nga mobali aza na droit te na mutuka wana mobali aza na droit te mobali esengeli azongisa mutuka ya mwasi parce que banda na début ya mariage na bango bakabolaki mutu na babie na ye lokola bakabolaki mobali aza na droit te na biloko ya mwasi comme mpe mwasi ou bien esengeli bango mibale bavanda so bamoni ke likambo wana ekomi kilo
ezosimba te na kotambola lolenge wana basangisa bozwi na bango po relation ne continue kokende liboso pe baumela po soki baza kaka na séparation ya mutu na oyo ye relation na ekotikalaka kokende liboso te bakosuka kaka na nzela yango nde eza réflexion na ngai tokutani mbala nsima.